Oui, bon, vidéo déjà c'est quand il s'est engagé on va biloko za obimisa na munoko na ye tango azo sanza makila lora noir azo sanza makila lora noir azo sanza makila lora noir na kombo adapeza moi musique pour na cha papa liboso akati la wana pada bimisa komela te pada bimisa ebima parce que makila ne bima makila na nous obima pour blo moi noir et no bima makila na nous obima pour blo moi noir et no bima makila na nous obima pour blo moi noir et no bima 2 jours après ko lukaye ndeto yokutana aiko confirmer que oui azana poison la singa vidéo n'est pas traité puis na poser quelques questions dans vidéo ou les questions na émission ou tout ça là pour na kutaki azo sa émission abi non na les questions wote ada zo ningana te ye moko na mnoko na bisinga ki azaki na se anesthésie nde baba ndi ko chuba e bato na mo bazo chuba e ba o chuba e et la dame azo belela ye comme si a mélangé qui en gros médecine na moi spiritualité na habité ceux qui bon non na mon appel place ba traiter muta poison te mais c'est ma toute première fois na mon yango na moni azo belela pada komela te pada boka pada komela te pada boka pada yene mutazana poison yene lelo soka kufi bato bazolo baloba wana obenda mukila ba changer langage le roi bazakolo ba mabete so du temps ba lo bakiro adalia ki ngona ndako na ye adalia ki ngo soit na top vision za ngote la onazaki na ngana obanga te to dame na biso bien na concentré pena fendi na concentré mais yemo za comporter wa ya tala adanga na concentré na tala pona e bien ya na poison te comprendre pena ki na moni fendi pal la umela na se yambona tuta tolote yambona sala fierté na loboko na yangu yango nyose koki ae aside Bonio se coquio Ona nyoso Oza kosalilanga Alleluia Esengo nange komilo yembo Alleluia Na yeko kubisa yo Mama Kolo Yesu Kolo Yabo Moinanga Nakumisio Mama Kolo Yesu Olingonanga ya motema Kolo Yabo Oloputanga mosika Mobali ya baveuve yaya Olingo na yo na motema na ngai ekosila jamais tant que je vivrai nakobanda koyembela yo kokumisa yo bomoi na nga mobimba na mokili oyo Yesu na ngai namoni moto te oya kokaki kokufela ngai bonga nazwa bombo ata papa nanga kokaki kosala ngo te mama nanga kuta koboya na ye oui c'est vrai Yesu okufela ngai opesa nga bombo Yesu na ye
Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Voilà, bienvenue à tous, chers amis internautes. Je suis Barizi Baza. C'est toujours avec ce grand plaisir, j'ai cette habitude de vous présenter cette émission. Vous nous suivez sur Exemple Télévision de partout dans le monde. Nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci à Dieu qui est derrière la caméra. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Merci à Yannick Chamba, qui est le sponsor officiel de cette grande chaîne. Moté Maclaris Gang à Maman Sociale, Malik Arafat, clin d'œil spécial à toi, clin d'œil spécial à Jérézine à la merveille, moi à mamie, Julio Monampotu, Yagueto Kamazi, les mamans Bigdi Chiquito Jogo et Monica Makambo, Medine, Monica Makambo. Merci beaucoup pour les colis. Donc, merci à Bébé Seignol, Maman Nakenaya et puis Primaël. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, encore une fois de plus, de lui avoir sur ce beau plateau. Lui, c'est un artiste comédien, Faché Kalombo. Avec lui, nous allons d'abord essayer de parler de l'actualité qui règne au sein de comédien et surtout qu'il est aussi parmi les amis proches ou soit les amis au travail puis beaucoup plus na artiste au peut-être bazar na problème et poison et tout qu'on sort. Et puis nous allons encore débattre aussi par rapport à son actualité, par rapport à son groupe et tout. Nous allons entrer vraiment dans beaucoup de choses. Alors si Déo sera d'accord avec moi, Fongola Bisso pour dire déjà bonjour et bienvenue à Faché Kalombo. Bonjour, merci Barizi Baza. Et puis bonjour à Bandegonion Sobazola Nabisosiko. Santé, ça va? Super bien en Angola Nzambi. Yo, pas joué Zate? Ah, pas joué Zate. Pas joué Zate, mais la salle ici peut tester. Bon, ça ici, nous avons assurance que Zate. Pour ma Bible, place à rouler la roue banate. Non, je crois que pas joué Zate. On a bien. Naza bien. Na habité bandeko ba mona na musika po comment na docteur pe ya musika a détecter otala yo pona yo changer na mona ki pona yo changer oui na banda ko ba ngwaza na réseau na poison parce que nga ba moni bon donc ya on a bi naza super bien na ngolo nzambe le lot peut-être bato belé ba mona ba ada ba raïs wana maroza so ba sitata bato ba travailler na bona ba 3 ans passés, tu en fais partie hein. Ouais. Donc vous avez bateau peut-être oyebi bofanda donc et ça la chose qu'on est oyeba qui ont déjà kala avant qu'on a médiatisé tout vous avez peu surpris comme tout le monde comme on a que na yoka ki li solo ya poison que l'artiste baza empoisonné mais cause à la précision que eza un tel nazaki na ngote donc na pourquoi mon boyka na moni Ernest Tumba mon cordon ayo ibisanga que non tala ada asali émission lobby azar empoisonné nebe na koti rapide tala likambo ada na koti rapide parler que tu Nathalie moni que oui et à lobby azar na poison mais ngalo kola mutu nae na kokwa ko ndima na télé té fallait na comment sur place et puis na sola na ba vraiment qu'est-ce qui se passe 2 jours après ko lukaye ndeto yo kutana allez ko confirmer que oui azana poison la singa vidéo n'est pas traité puis na poser quelques questions na vidéo au lekisiango na émission où tu ça là pour nakutaki azo sa l'émission abi non na lekisiango te on a boyo tunaye pourquoi parce que vidéo za ndeni ezaki vidéo moko alali na mbetu et puis une dame a télémi wana
on a la main à bango, on a médecin. Besoin à bango, médecin. Et puis, à la zone inganate, il y a mon bisinga qui est assez anesthésie. Les babani ko chuba e bato, maman bazo chuba e ba chuba et la dame a belé c'est comme si a mélangé qui en gros médecine na moi spiritualité je sais pas na rolo ba bon par rapport on est na mona ki nini pour ils appellent ligne à la question on a posé qui ada tant on a tourné bon ya isinga binanga que non oui il est pas moné c'est comme si a mélangé on est en belé là on a évité ceux qui bon non on a pas place pour traiter muta poison mais c'est ma toute première fois na mona yango na moni azobeli la pada komelate pada boka pada komelate pada boka pada ouais médecin m'tobeli la bon oui azobeli la bon et ça le téléphone ya adalo baka poto conseiller que ça la vraiment sous ba émission télé parce que comme le la ba droit de réponse na bato bazo douter yene mutazana poison yene lelo soka kufi bato bazo loba wana benda mukila ba changer langage le roi bazako loba mabete donc le roi ya lobina monoko boye et ba moni le roi zo sala ba aventure to soit azulu kambongo na maboko ya bato beaucoup ma pe bato ba buzz pour créer buzz pour ma pe bato ba buzz pour créer actualité mon boy ngapena gina na bulu wana ngape bulu ngake ya ba créer be ya zo créer buzz pour ngana ibagi makambu ya fendite na mama raiste ya rais mutaki vous expliquer ngazaki des gosses gabana des gosses gabana mta expliquer nga ndena yoko c'est que makambu yele kana sese nga na yebiti boy ndenge ni bon tellement apparemment il pose un sous trop bangote ça rappelle moi rare ndé ezaka occasionnellement ou soit tozalina tournage ba les mutu na beaucoup ma trop rare ndé mutu na ngai to koki mona na tena ada pendant 1000 jours aza toujours mutu na nga. Donc on a rolongo teso na yoki ada na problème na buto lelo donc il lobi na tongo il faut na zalawana pour ada aza vraiment mutunanga là vraiment mutunanga ngape na kanisa ki ngo base tangu na yo mona neba vidéo wana et puis na yo yoka pourtant to vande pe okete fendi akoti ando concentrer fendi yemo za otimbela te ngana concentrer to dame to za odame non concentrer to poison za même dame le sous bon si on a bindé to yoka poison boye to banolia souté ba bi bo se méfier ko dame le sous et tout ngai yango moni eza bablo mususu du temps ba loba kiro adalia ki yango na ndako na ye adalia ki yango soit na top vision za yango te ndenge toza boye ba rezi baza moto na moto akoma mwa ko mibatela tokosa yango te moto akoma ko mibatela ovanda boye na bato soki boza omela masanga avant se déplacer olongolo ke nango je pense donc tambona verre na o tambona bouteille na o je pense que bazo commenter bazo pesa ngo conseil mais eloko to sala kasaka déjà donc avant que tu vraiment ba poison mi bingela boy donc tout le monde comment déjà se réserver et tout ah ndenge zali boy poudre ya mutu po par la fois à période net na komi boy na tournage poudre ya ada na opakola poudre nanga na opakola poudre fendi na opakola poudre rice tant mususu ya mutu na ebité na opakola tete oma na bongo ekenge meluta Roma bongo donc tant va pesa biso conseil va pesa on a retard et revenant moi bongo ba ndeko musu bazo ko ba décision na ba tournage balamba souté avant makamba poison ya et comment te va pesa ba bongo na maboko oui ndenge zaki d'habitude que kolamba po ba kaboli bino nyonso kolia cause ba problème donc il y a moi no moni ndeko komaka papa chweke na yo yo mosombelo na ndenge donc nazaki na ngana obanga te to dame na biso bien na concentré pena fendi na concentré mais yemo za comporter wa ya tala adanga na concentré na tala po na bien na ya na poison te comprendre pena ki na moni fendi pal et puis na ndenge na ebeli fendi soki balobi pena na mama base ye pena na ba doute na makasi pour fendi à faire car na émission pour ça na émission eza passe donc au rosoyete yé que wa vanda loba rien na ba film écoute mon air moko ali mo na ya bungi bato ba mo luka ye fendi avanda ka ya boule pes
se poser ba question ada tuninga presse okanisa ki yango ba okanisa ko mbeze na ese na bi oui na mutu to se ki wana oui bon vidéo déjà c'est kangi singa munoko ko ba biloko za obimisa na munoko na ye tango azo sanza makila lo noir et wa sanza pe makila oui azo sanza pendant que ba belela na pada momi ona avec pada na kombo ada peza mo misi pour na chapa pa liboso akati la wana pada bimisa komela te pada bimisa ebima parce que ebima makila ne ebima makila na zo bima pour lo mo noir et no bima lo mo noir et no bima tala bi atali pe ba fiche ba nini ba facture ba nini boy mbongo sala ki et ce qui $1530 et mo atali singa danga président oyo mbongo nyoso utika na batalibanda nde basuninga na otala na bi bon na mutu fallait na douter muke mais quand même ari peut atana moi raison ya osala nini ya kolobango na public quoi o soki neti ba 1500 na soki ba 2000 soki ba po traitement na nécessité zo continuer à faire à poison ba bi ki za mbongo ya mukete za mbongo belé po bika parce que poison est entre la vie et la mort. Donc ils ont continué car ce que bah somme wana aux ongoapi. Attention moi si na moi si azato benga on le roi le boko moko. Pas aux ongoapi. Sangisa au bande konyo so bazo contribuer combien wana ndezo sala ki et la nsabango traitement quoi. Donc merci na bande ko bazo sala bongo et après tant na yo tout na tout ne peut adana et pour nini pour que le bango na télévision yo est dérangeant que on a le bango na TV oui papa mais lelo né dans sa émission to ba émission nyon son na sali donc non ça lango pourquoi parce que ada abimisi likambo poison soki ezaki ada aloba likambo poison te abimisa te mais ngana ça l'émission soit émission to ça ba émission na biso tout ça là comme d'hab mais oyo ya les solo ya poison ezani et surtout bino pe bomemisi ngambu ya lokola naza proche ya ada donc émission nyonso ngai toze belé papiero ndomasi bali okoyi pe koyamba bango bon soki po boyi ba réserve comment ko boya wana mutu na yo na ba fani musu bazotinda babi kende kozwa fashe na kosala na lekika ba réussi base voilà. On continue au sugi. Donc il y a moi quoi. Donc moi explication dans nous il y a kozwa les solo en ya poison. C'était comme ça tant que solo linae et après ndé na yo quitter na ngai pe aller bon. Quand on était ki baya ya na yo tout na bango sous question mo ya ngona ngana bosa na tout ni question na bi bozo soupçonner nani. Ah ça pour jusqu'à présent raïs ndé notre monalité. Bon toujours batuzaki zakika afendi na ada raïs ndé notre monalité. On a mettre un peu koyeba histoire na ye c'est quoi et surtout que yebe mutalobi mutu wana koyeba ye tamusuna mincho sa yebiye tonano yebiye te donc auto monana mais abeki to monana na biso to solo lango et na tuni bango na tuni soupçon bo soupçonner na no te to yebite to za vraiment na idée te ya utambolaka wana groupe bana bali au place nyoso bino utambola o to nanga na zala bana groupe bazanga na bango kaka te parce que à part que zala utambola ne utambola na groupe utambola so moi invita ka bino côté moko boy ko questionner ata bana te to ko comprendre ata ke te to ko sani amoni place mo ba invita ka biso boy ou soit atane babi aller là on anda ku non nanda ku c'est peut-être dans moto avec nanda kwa chango na kata basa alors qu'il y a qui m'a précisé que nanda quoi OK avec il y a qui babi c'est ça poison ya rolia ya biloko donc yango ngape na tunenge par rapport à ce qui a rolo ba izanani to côté nini ne maramone salamaki
bokendaki ata na famille oyo esalaka bino misato pour question ezosala vraiment moi pasi ezali bino 3 personnes à la fois ntango bato bazointerprete mingimingi babimisi ada nani moto gashi ye nde abimi boye pa jene ya makambo yango ya poison mais baza bango misato sikoyo ekoincide ndenge ni soki ada moto aza na problème bongo sikoyo Raïs abimi na poison pourquoi et bongo fendi se retrouver na poison pourquoi nga pena natunaki mpona oyeba ye ntango ba répondre ngaki bayebi te natuna ndenge nyonso babi bazozwa idée te bango batuni nga mpe bo papa yo koyeba fendi atuni nga bo papa yo koyeba siko naosani navandi na nga kaka bon nabi oyo eza important ezali to ndenge bozolanda traitement gloire à Dieu ke moto yango abomi bino na babeta likambo ya couple ada mwasi ya bato etu siko likambo ya couple mwasi ya ada Eliane mwasi wana sikoyo banani baraisi na fendi bakoleli bere ndenge nini moto yango babitama pozo ya biloko olia ti peut-être biloko oyo ebike eloko eza efashe moto mpe ayatika loboko mpe na kati côté wana pe makamwana esalamaka nango batielaki nde ye ali tama eza na biloko olia bino botie mpe maboko ale directement bango mpe babeni bon neti wana naza na confirmation te ou affirmation na nango te yake o soki mwasi moko ya bato po mwasi yango mpe nayebi te na oyokaka bamakambo yango boye nga mpe nayebaka na nga bacomédien bolingi basi ya bato kotia badésordre na vie de couple bacomédien génération oyo donc bacomédien balingi basi ya bato oui tozali bacomédien mpe balingaka basi ya bato te oui tozali sikoyo place wana bino moko nde boyeba kosala part des choses mais namona mokili ezosangisa kaka tout le monde bon bazalaka mpe na biso awa te bakozwa preuve wapi na mpe na tante na ye oleka na télévision nalobaki ngai nde moto naza na nga parfait nil n'est parfait biso nyonso yo mpo toma mpe bavictime moko ya mwasi ya moto moko boye mpo oyeba ye te finalement bayela mpe na nzela na yo mais oyo odécouvrir kazalaka ne femme mariée mais otiki mpe relation yango pour peut-être koéviter ouais femme mariée po apparemment bandeko na bino basi yango mpe bayedaka bino te lorsqu'il s'approche lorsque s'approche bafille neti kolinga soki natali depuis 2017 début 2017 ti lelo donc kolingana na bana basi ebele zo comprendre oyo ta oyo lisusu te mosusu oyo lisusu te mais ke mwasi ya libala toswati natombe mpe ke mobali nabenge yo oyo nosalo nakutana na nini wana te nakutana na problème wana te bandeko le mal ekozala ntango tosalaka oyebi ke o mwasi ya moto mais yo otie kaka petitesse par rapport ya envie yo oza nango koenvie olingi ale bikomatia baniveau obetana na bagazon babilo mwa okomi kobetana bagazon soki lelo mabe ekomeli yo elati bato nyonso soki eza comédien te sikoyo toloba nini soki yo moko par rapport à comportement no ofingisi bacomédien par rapport à comportement no ofingisi bacomédien or mutu nyonso te nde mutu asalaka makambo wana je pense na baémission ebele naleki nazopesa conseil yana na bandeko nyonso baartiste comédien surtout biso bajeune oyo toye lelo lelo mouti oloba bandeko basi mpe baosunga biso te certainement baosunga te pourquoi parce que quelque part soki totali biso toza na kini bino bwa mosika makasi ata na ndoto soki nayebi ote na oloto te sikoyo yo oyo olukinga non oza na posa ya relation boye relation nanga mpe natali na accepté mais après non c'est pas que bango nde ka bayaka kodraguer bango nde bayebaka bango bayaka na baluki na bacréer na relation tokoma na kosolaka naka fanatique na yo na kosolola soki bokóma na bolingo yango moni bandeko mosusu badeploraka bandeko basi oyo baa na poto oyo aza ke
asepelaka na ye na comédien basololaka etant que ami kaka star na yo ya préféraka mais omona ntango akomi na maboko ya star yango star akomi kolinga ye ils appellent la star mosusu bango mpe bango kolinga bafani voilà akomi kolinga ye omona pa ndeko akomi kodéplore bacomportement wana mingi osalama ndeko ntango aye aluki yo akoluka na ida mabe te mais après soki aza na posa bolingo de fois mosusu ezalaka ye moko asala bamakambo bocomprendre ke alingi bolingana mosusu ye moko mpena alobi bazali mosusu eza bosolaka ti bino mbale comédien pa monaka akoki te acede na ye kaka mais babi mingimingi nde bacomédien nde baseda makasi par rapport na bango baseda makasi papa awa eza moto ya kosala te so oza ferme te oza esprit te na yebi sio ke ozala muteki e oza pena mapenja amela nzinzi ya songo bakombo babengaka biso na mikili kuna mpo bandeko basi badeploraka bacomportement na biso bacomédien misusu donc bakombo wana kolata yango ya kosakana te mais soki oza ferme ntango mosusu olata no bakombo wana te nga defo navandaka boye ngo na bosolola na ndeko ayebi biso babi oyeke navandi na restaurant moko awa niveau noko bakupula bino bino pena nayebi te bwana ntina awa te moni pena keki artiste bobotola bango basi na bango sota fait normal bakomisa bino barival bambana bakomisa biso barival nga nasengaka banoko wana oui bana raison bana moins raison ya kosilika ya koloba bongo non banzela na bango bino bobotola pourquoi parce que pasi ya babotolo mwasi zalaka mo ndenge moko boye biso nyonso toyebi yango mais nalosenga bango batalaka baparamètre ebele avant ya kosilika artiste wana ana Congo na biso awa ya na distance à combien de kilomètres so ndenge nini bayebani na mwasi nanga soko tali osali analyse ya biloko tu wana omona ke soki faute ya comédie kozala opese faute ne côté moi sinope opese faute na mingi de basi parce que basi bon batala bino yo za numéro ya moto te yo ba tuba otalo te tango yesko surtout ba ya kanise ye moko asepeli na yo alingi yo a draguer yo neti ba sel musutu sa na mbetu bona mwasi oza poale ya linga sko ba poale on pas benga bi fashion ne bojiwa na Joyce tableau wana mais na longo le Joyce na michaki nenga i déjà place ngai ba rezi mwana maeli maman ça yo olobi wana o taper non mona ka ngande na yo na biso o taper ba biso bango monde wa tala biso boy muta va se retrouver ko ngam bango oui so comprendre sikoyo ezobimisaka biso mabe pourquoi tango yo ye oyo okosa kolingana eza mabe te bolingana eza na frontière te voilà orobotama na Congo mais couple na yo bokosala ngo bobala na tango mosusu na gabonaise so comprendre tango mosusu bokobala na allemand moko boye tango mosusu bobala na donc boneti bato bandeko babala ba mindele okana kango tango mama bilo botaka yo yo bala mindele c'est ça non donc bolingo eza na frontière te alors bandeko pasinde comme conseil batika esprit wana soki oza na mobali te là oza na problème te mais soki oza na mobali bato bapesa ye kuta ata 2 mètres te yo tshele 100 na lukuta na yo batya 100 mètres yeba yango ke osala mabe lelo yo ovanda mwasi ovani noko kuna ko mobule tamso na bato ne mobona kini awa ala asololi na bango bosa mutu wana bosa le boy to basali mutu wana vous pensez que nzamba lola asepeli na yo non ba ko frapper on ba moroté parce que il est là en colère riche à bonté donc un jour il va kozaka frapper un jour vous a frappé ce basali mona mobali na mabe alors côté wana bandeko basi to bongisa pona ba artiste comédien moi si oyo azana mobali na ye consciemment oyebi oko continuer pourquoi on a essayé ba artiste to meka un peu ko supporter nzala
tout meka un peu supporter nzala le ça la bino mo nzala baza makambo ngana na généraliser na cheka nzala siko eza ni nzala ya nini nzala mutuke yali nzala ezaka ya OK ramassa na nzala ezaka ya libumu te eloko olia te nzala lamba yali nzala ni donc en général eza nzala donc ya moni et nazo ba place to supporter nzala na biso eko pesa biso valeur eza na bandeko ba obenga yo F yango na inteli pesa la kaboy combien de fois kufeli maman ba artiste comédie ba boma ba maman na bango sans que ba maman ba ebele donc mususu ba kanga ndenge nini asololi na mutu ba mama kufi boy mama kufi nana posa mbongo batindele mbongo après mikolo so pa bosani isusu aniki suka prise wana mama kufi abi mama kufi des fois sikoyo po alongola ngo abeti tie moni tonga kufa kana ba réanimaka comprenez comme ça c'est fâché Kalombo ko ba kolingo ba boko ba mo ba vérité moi mingi alamu kaka siko teli mutongo nde batu bazwaka ye kuna na ba image to pesa kakuna muta kamwe aya yo betla solo ah bon na otala na na comprena yo moni biloko na zologo na lo ba biloko ya ko inventer te ko ba tuba sepela na biloko za ba mama salondo za na bango voilà bande ko basi na potu ndenge ba déploraka eza ba mususu mona donc connaissance na yo sko grande sœur na ye aye ko lele pa na yo vous comprenez tala mutu boy na bengi ka pona boy mais na ebisi yo ke ventilateur ne ka ngane na bengi lelo ventilateur ne pe kufi amami ki bande mo kwa niki awa pan azana hôpital on kaka espace à loboko ka ande akangi photo atini biloko wana tout eza kokitisa biso ba comédien soki bo mona mabe ndenge nga nazo détailler yango etali bino ngai nazoloba ba biloko oyo ezokitisaka biso nyonso totika yango du côté de bandeko basi na lobby du côté pe biso ba comédien na lobby na que nul n'est parfait mais tobima vraiment na mwa makambo wana ekosala biso bien makasi place tozongisa place ya théâtre tozongisa masolo ya bafilme tolongoli théâtre eza lisusu na impact te théâtre eza lisusu na impact te kozwa pena ke otala nga nazobose na temps po tosala bafilme ya kano ya mbata tokomi obeta masolo ya bapoison yango na conseil ada ndeko na nga fo eba ndenge otambola yo oleki nde entourage oza na bolingo oyo nayebi te même pape ana bolingo oyo babeza ndenge na bino ba président era bongo ndenge na biso tolinga ba jeune président ouais abandako na bino mona bofanda bino mote bo ba 10 personnes ngana rana Ernest Tumbaneni mon coordonnateur na ende na kati ya groupe na ngai bon roba soki neti moi naza na problème ya ndako place au vanda na sunga ete on sunga na rozwa eyaka vanda ne na vanda kana ba Delix Ndombe wana chef na ngai ndenge na vanda kana ba Siselo Lendo zo comprendre ba dash ya Shilei Toto ba betaka ba tour ba yaka obike palais ya père na bango ba Christelle Kayamba ba yaka e palais ya père na bango j'ai kitoko eza bongo Mexico eza tike lokola naza président ne fo le nyonso ba ya bazalaka wana oyebi mutema mutu te mutu akoya boya yo kota groupe zoka batindi puis okoyeba ndenge nini okoyeba ndenge nini je pense que ça n'a pas conseil na rôle bana moi belé te sur yango awa na télé pour adaza mutu yo aza na poto te po na bana kopesa ke ba conseil na musika azaka likolo awa et donc c'est ça et tout ça la maele mais mambo c'est commis
bitumba na biso ezali Ada Fendi Rais babika ona mitunaki barezi na mitie penaki nafandi boye babengi nga Ada Rais Fendi bakufi na poison. Ada Rais Fendi bakufi na poison. Non ndeni non recevoir non ndeni non ça non ndeni non ça non ndeni ndenge doya na matanga bache micro na ozana courage roloba nga fashioniste non ça non ndeni. Donc lekela kinga déjà ya moni quelque part dans le but tant mususu eza avertissement nzamba pesi po toyeba ndenge nini ya kotambolela pour s'occuper ezalaki ke poison ebomaka subitement au sein de l'ennemi. Donc, Ada entourage, les guimaux macas, les comédiens, baola tapena moaber, pour 3 personnes, il y a imaginer éviter. Andé tu comme la président, comme la président. Vandi pena boto mutu moko oliate, nos 3 personnes bolia soit botika ki damas bokelo sur la maboko, ya vanda ki moko. Aba comédien. Habiter sur distraction, vous allez pas nani. Et raté, vraiment vigilant quand on est dans le banc de bio. Vraiment vigilant. Poudre, massanga, nini. Vraiment au moins vigilant. Mais, au commis, pour éviter et outils, mais il y a mal là, mais ça mais battre là pour éviter surtout entourage pour poser une tchaka à un moment où tu Roi Mutunda Tchaki, Moutongo se retrouve batté à outil na nord, sud, est, ouest, tu évites. Habité na o ya vie de loin, tout le monde bande on un peu bon, bino peut pas comédien, tout bande ko ya génération na yé, bande peut vous sensibiliser pour na roluka solution et donc vie de loin et tout. Maintenant nenga ba Ada ba Fendi, bon ça moi démarche en côté. Comment dirais-je? Bon bazan jala mbongo na bango ekoki nango. Nous vivons Ezali, la plateforme un peu belée, tout le monde a dit pour bâtonner sur la comédie, il y a des Abela qui il y avait de Gabi Batu Belé ou Baza peut-être très proche na bango et tout to sunga mais est-ce que nakao est-ce que papa m'a déjà na nakati na biso ba comédien et là on a pris ça les mes passe pourquoi 50 bana doute 50 bana émission belé ba osala bazolo ba bien pona bango eza base et puis bazo affirmer on n'arrive pas à la singa et vidéo ya jeune moko habitat la net garçon oh les qui n'ont aimé avandi ngana bi les qui musu garçon na yebi ko na yebi ya tate et ba komi les qui a Ada a ko démentir poison ya Ada tant le côté total a contenu au moins maintenant oui to azo boya yango lokola ye aza docteur wa to mama emo abanda ba yepe na le donkina azo boya yango na habité Ada yo tomboki tomoni asiliki ba précaution zui to éviter total non pour un jeune on a to éviter on va se retirer la vidéo. Moi je l'ai dit, directement, donc je vais éviter. Nous sommes souvent dans le colobelo, comment ça l'analyse, dans la paramètre. Est-ce que, Zayamo, tu Zayamo. Bon, et le roi, on a doute dans le point. Il y a voyage, Charlie vit de loin, bah accepter facilement. Ce qui a mis de Boana la justice. Déjà ba nekonde ba teka jeune avant na so wa penso wa déjà wa so ka mimi na justice Ada dans ba preuve boy ba osuka ndeni ale bogo mo senga susu te nzamba lingi bongo te bo limbisa Ada limbisa tango zo sa makambo na bozolo baneni na ba comédie bazo douter yango siko tani ni muto ko calculer que to sangana to sa eloko mo pona ba ya to souhaiter ma bête bosso ce que ma bé mo commis de l'eau comment dire au coco ce qui m'a bien commis bateau bazolo banana no liboso baza bato oyo photo zino bango et to bando tuna bango lelo sko moto yo
akufi ndenge nini ye aloba lisusu liwa eza base aloba donc omona motu na cercueil ye aloba eza kaka base ndenge alali boye eza base tokende pena na cimetière bakotie na libulu ye aconfirme biso eza kaka base bazipi nini tombo ye aconfirme biso eza kaka base. C'est pas bien tous les artistes yango moni biloko ngo zo lakisa kaka ke tozalaka na biso na bolingo te yo za comédien a un problème comment yo ko boya ko banda moko ko lakisa lokola yo yo nde oyebi bato bakosaka yo ndo oyebi ke bato basalaka soki boye non na bato mayele ba comprendre mamo bazo lakisa kaka ke bolingo bango bazala na ngote vous rappelez une bonne relation avec Bakulu en vrai belé tout ça là na bango et preuve année vu de loin les cas qui en direct ya Charlie Nongi na PCP les cas qui en direct ayeba ikutu teke et adachi en direct ya nino et pas Vincent Toulouse abengaki pour nous fortifier et par rapport ya poison yo adaza nango donc tozara en bon terme na ba vieux yo pe donc on a petit quoi côté on a moins sensibilisation on a fâché tout solo on peut moins bien té bah ada notangi ba frère na yo bah on a problème ou bon est-ce que tu traitement et à poison écoutera mon rebelle c'est très coûteux est-ce que bazar ba possibilité on a tout dans minute neuf bah on a besoin de soutien on a bah peut-être bah on a besoin de vrai bah on ça la nini pour ne pas peut-être ma bien mon ya pour ça retarder Ezolia malgré qui c'est tout ce pays qui m'a cassé qui va encore est faible mon appel bout et salut l'homme sous pour que peut-être comme trop tard quels sont peut-être garde-fou ou peut-être bino bateau besoin makasi d'autres mon qui ba tellement qui a botsunga ya dadi bosunga ya Charlie fait de loi et tout ce que pour les autres cas moné ngai moko boye ba ici aux initiative wana et quand nous sommes rencontrés dans des problèmes au Yoko, donc on zobanga mais quand t'as zobanga té nabanga nesinani nazobanga té et na rencontré dans des problèmes ani montant on benga mutentel otombe sko na mutoyo ye azo boya lozolo bakiza buzz au ça nini et pour tous à la groupe to bunda bitumba moko to réussir faut unité ça so unité ça té c'est vrai ma comédien il y a des comédiens à l'égalité faire le bien tous à la cana bolingo na état le kutao bolingo non il y a nini bolingo déjà non ce qui vraiment za mutu ya bolingo film kaka o mutu ya kopesa maeli na ye ozo boya a tourner ozo bolingo ya wapi babengi yo pesanga numéro ya intel oboyi okomo lo bakuto ande nini oyekine bon mutananga na numéro neti na téléphone te ngamona ya wanati zana bolingo ngo zala kotimi soki ndeko nyonso aye na télévision mutu mabe azati na ba biso ba fasho mutu mabe azana ete mutu to aza malamu mutu orier azati donc orier yango ebima na biso we uta wapi vraiment orier yango photo zo ya milinga mutu to naza orier to muni ezala kande le charisme nani azulukela ngumadi voilà fâché kalo moto ki na so maleme na rochité mais sinon comprenez comme ça fâché kalo ba ko se pene penda mikolo fort ba bia ko banera vérité et Rosala Pena bien. Donc vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Bonne guérison à toi, Ada Ilunga et tous les autres, Raïs Fanzi, et bonne guérison aussi à Malolo Maloris, la congolaise, depuis quelque part. Et puis clin d'œil spécial au couple de quelqu'un Zamote, Majina Wajina, Mona Yolo, Mona Dallas. Et puis un grand merci à celui qu'on appelle le succès Castongo Garçon Bombo. Et je vous salue. Depuis quelque part, vous êtes tellement nombreux à nous suivre sur exemple les télévisions. Mais fâchez au Katapé contre Kala. Comment comment belé bon, on a 4 T, mais on a renouvelé l'été. Donc il fallait tout renouveler le 1er janvier. Mais on a renouvelé, on a maté, on a bon indépendant.
par rapport à la raison d'angaï. Voilà. Comment va rumeur avec un contrat de poser au moyen sur une. Est-ce que Top Vision a coquille Koboma a rosa nini a empoisonné biso? Bisa bato mususu na ebité vraiment. Biloko bosa la boko pousser kanda nzambe a bomba mokili rapide tant musu 2025 tout monde en moté. C'est quoi ça? Ko imaginer les moto bon tant ozo imaginer donc na ebité ozo kandeni katina yo. Fièvre ko so muta bon moté vraiment. Malaria ko so te kanelo ko kanisi ko lo babu pou. Okoi qui bon moto il faut et ça là. On va le bara moto a moto te. On a biloko boye Yves Lubamba okende ko boma biso atie la biso poison na ndenge nini. Bo to sali nini. Tango ya chamamba contrat aloba oyo a sepeli a signé. Oyo a sepeli na été a signé te. Mais lelo nazavi na contrat te même va film ya Top Vision. Ate moko nazo tourner. Nazo tourner va film Darlene Palata. Nazo tourner banani nazo tourner. À part bandeko mususu ndeta mususu baka na ndenge na bango mo esprit ngo ndenge zala kaka ndoye kaka na rythme ya ba comédien. Ndeta mususu nazo kende ko tourner te. Mais tozo tourner ce que tant tozo tourner. Na uti ko zo merci na e awa uta ko pesa merci par rapport ya film na ngo uta ko kota nyongo ya mama. Et si tu as moi absence mon robot il y a pas filmé mais tant on a filmé et quand on remet sur l'un des côtés on a absence na bino on a ça peut-être déséquilibre et ça dit déséquilibre la chaîne est-ce que biso YouTube est à mondele net nga bo mondela yebinga net na mais c'est William Fin mondelo asalanzala non net na ngo ay mundela yebi ngate polo bakeo mikolo fasha zate na okanga connexion 24 mikolo yo ada zate nazo kanga papush mikolo fendi azate nazo kanga connexion 24 mais non ce qui est musu moins réel est-ce que ba chaîne onyo so bakanga ngo et beta mano le seba bon pourquoi ça na pe site ya makasi ya ba filmer ya ngona fo quand ne balba ki babamba manga babambaka libanga na manga etela manga oitela ya ngonde moni papusha zozo mo mais yepes ko ne bo lembe na silence yo so moni aloba ozoewa o kozoewa pa ti okukufa o sili mabele pena yo ozela Yves Lubamba aloba te ba film na écriture na et le rend partout au moins libéral mais les gars partout donc neti nyonga maman on a côté ici oyo côté qui n'a pas push ils ont filmé depuis octobre 2019 parce que moi ba caméraman ka ba capuche bi ndenge zala ka pour ngape déménagement fa ina longa place na zala ki na yolo et yo sala ki problème na quelques tableaux na tika la nango et ça un problème na yo sala fort après film yo sala nini et puis kobima donc coup de chapeau na bandeko nyoso ba yambaki film o ti boss na biso apesa pena merci moi pamba te donc je sera apesa ki merci bon on sait que amoni makamba malamu donc nazana nga partout na minute nazo ko tsape film na Karine Mado TV et tout ça ba site mususu pezo solliciter biso déjà donc ito koma to pesa ka makamba na oye po ko ko tsaba film problème était so yesengi ke exemple télévision et ils écriture ya FK mon cordon Ernest Etumba mutako boya donc yazawana et aokoma nae aboya na mais bongo zo sala on a mis so kuti azo comme film moko bientôt là je pense ils ont pas ils ont côté pas Vincent Chiluisi. OK. Alors, merci beaucoup Fâché de revenir parce que dans ce caméra chrétienne. Chrétien croyant ou ça me l'aura chrétien. Tout ce que ça la refâché to kabala. Est-ce que c'est vrai que génération la bino babi bozo na vitesse moko bobo nkabo exceller makasi yango zo sala que ba mama be comme belé par rapport ya ba pakakala. C'est la minute oyo banoko baza ba envier trop. Toujours envier trop yango zo sala que moi toya le koso et mata.
et mata donc il ça va quête pour m'avenir surtout on a et ben nous ça là va dire n'importe quoi donc mutaroya na parler no boye biga ki il y a un comédien et tant il y a na parler autre la parler no boye te voyo rosa sombia on va 800 radio c'est la sombia on va 400 et ça lit déjà $1200 non avec aux machines il y a européen il y a européen angaye petit tout sur la songi donc tema kelele moko na fona payer TV on comprend il faut que ça sala yango wana papa yango zo sala makelele mais soki anoko tolongola ki envie wana naza sûr tolingaki tombe na kati ya bamakambo te bave baosepela na biso te bave baomona menaki toyo obebisa kop eza na bapeti ebele bave basepelaka na biso te ata moke kosala eloko te nini te me atalaka bana wana bana bavitesi moko boye mabe bana bavitesi moko mabe ada elonga sombika ya yo matse mapeka mabe petu na façon melanga sko yo mwasi na yo ana possibilité moko te na mwasi ada sozo cha mwasi no wapi yo lota ina la maison blanche avanda kakuna so melomba moji comédien donc tout ça vraiment mabe tout ça vraiment mabe il faut tout le monde wana ok tout le monde wana so nga na loba mabe en tout cas théo la vérité ça bien loba ne vérité et soulager pena ma mitema bato quoi oui tout le monde na biloko wana surtout to bato masuni tout ça l'effort moni na kati ya na 100% soki 10% des malamu 90 yaza a dominé kaka makasi mais tout ça l'effort ata to komata 80% ya osala malamu ya koyeba nini na osala ya kobebisa réputation ya génération te et osala biso vrai kitoko vrai bilengi et osala bien makasi bino pe boleka yora bato pe bozana sima bino sko topesa exemple na nini bandeko bazoya neti batere bango oyo bazali ya badido kazadi dani lipasa no nani Abel bazali awa zo comprendre ba Alvin ba Pierre bazali ebele ba Grâce ba Rit ye kutu ye oyo poison retardé ya ninyo ya la poison o ba bokela ye ba batela ki président adate za poison ya nenga théâtre donc sepelisa bato poison mo sepelisa bato donc Rit ya lobi déjà ye idole na ye Mimika Bongo donc il y avait soit qui donc so tient un film qui featuring na Mimika Bongo comprendre mo kili o sepela on a assez bato basi ba sepela ki na déjà na nyongo mama donc toza wana tozo bosser voilà. Ça merci beaucoup Fâché nano pesa biso temps to na biso na suka o yebisa ba fan na binoni ba fan na biso ngina senga au nom il y a des artistes comédiens nyonso que bo esquiser biso dans mususu to bosani ki bo moto moko boye to bosani beat o biso to yali boso na bino na bandeko mibali na bandeko basi donc bolimbisa vraiment ba artiste bolimbisa génération oyo bolimbisa oui que soki bolimbisi biso to continuer chemin to continuer ko sepelisa bino parce que nkolo za ngulu to za la nan bolimbisa vraiment par rapport à nyonso zoleka bandeko to na pesi conseil ya côté kuna na biso awa to bongisa et osala vraiment kitoko makasi donc soki biso lelo tokoma pe awa na moi ba comment dirais-je moko seka moko boy c'est parce que bino bo pesa biso main forte na bino donc bo comprendre biso kaka et puis vous avez congolais je ne pense pas na olo de la
mais c'est Robert manger Mundelo à Sala Kolia et Nazolo Bilande ba Congolais. Donc Congolais, le linge sale se lave en famille. Oui, il n'a sauté. Pour comprendre qu'il y a tous abattus. Il y a des erreurs. Et comme à main. Oui, c'est plus important dans une chose. Au samedi la makasi. Il y a des gens qui disent non, poison ici la prière au aussi. Poison ici la prière parce qu'il y a impossibilité pas de Zambie à rater. Possibilité pas de rater. Si vous voulez bon, poison ici la rater la prière, c'est que au yébino pendant ma manzambe bien té. Ba prière na bino, ba soutien na bino wana. Oyo bozo pesa moralement, physiquement, financièrement. Et tout ça la biso bien makasi. Ce que bito la pena totel la kande ba réserve to tuna ke biso moko tozo makamo main to soutenir bande on a biso na ba divergence auto wana ngo et aux amours passe. Donc nzamba lola asunga biso apamola biso. Donc merci beaucoup. Ouais, dédicace. Ba dédicace na ngai na pesi na lui c'est le boss Adolphe Kitoko Onassis, le patron du café Onassis de Liège Pointongosa. Bote belé dans mon patron et puis à mon vieux Ambrose Teti Diasuna leader à Liège, papa Five Manous Diasuna les banquiers papa Nieke c'est bote belé na yo. Mami Kardashian Massa na se bateau na otanga oyo moi kala trop et puis maman Angèle de Liège, merci pour notre soutien na yo pour na Ada, merci beaucoup et merci na ba Momo Kibonga ya ba Momo mobali ya près Kibonga bokambela nga Lyon kila de Mputu Bilamba c'est quoi 32 ans na ville ya Lille. Macron a décidé de refaire cette ville ya Lille. Bientôt là vous serez gouverné par kila de Mputu Bilamba c'est quoi Mbote belé na yo Alexis ya Mamoto l'homme de Baibinga ba plan mon vieux yo place ozo kota ngai ozo kena ngai non oza vena sukaina ya ba Vietnam ka ndenge lo ba yo et Mbote belé na nisuna bossa Elodie Mamengi moi aussi ya papa Charles baki mangiste au fumo kimbango loba selon prophétie ke ba rozala la disciple naïe. Merci Nabino et na ozo sala pona FK de Bruno Kabango mon vieux de Bruno Kabango na lobaki mon vieux yo na motema peto na rotika ote na rotika otanga yote Mbote belé na yo. Donc je pense et puis na rochité na aninga ngwele ndeko ya Rachel Mokako bana mokonzi bakota boloko teli. Merci na obosa. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Fidèle à la mise internet, c'était la Fâché Kalombo. C'était avec lui, nous avons passé ces bons moments ensemble. Donc merci à vous tous. Abonnez-vous sur Exemple Télévision. Et puis je vous signale bientôt là bon dans un film mais peine Exemple TV. Alors tous les amoureux à théâtre, alors abonnez-vous massivement. Bah amoureux tout beau s'abonner na ba chaîne tout ya ba théâtre on a donc boya a déjà belé. Bon qui ça déjà 20 000 abonnés parce que déjà plus de 19 000. Alors je ne fais que vous remercier parce que c'est pas facile, c'est pas peu de choses. Alors merci Nabino Oubopé Sarabsouman confiance on a. Grand merci à vous tous. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. Alors on vous dit un grand merci. Abonnez-vous et restez branchés sur nos antennes. Merci à mon vieux Modeste Biapamba, Motema ya Jenny à Conastri, hein, voilà, 2 fois par an français. Bientôt là, Tozanon à Kinshasa, 1 de ces 4 matins. Et puis un grand merci à Monica Makambofi des disques. Il y a pas de mail sous donc mille merci à toi Yannick Chamba Godson, mon sponsor. Je te dédie cette émission et je dis bonne guérison à tous mes potes, mes amis, hein, donc et aussi Dieu te contrôle. Bon, bika, Nzambega de facha solo ba, Nzamba big ça malade du tout. Oh, c'est impossible, mais pas impossible de rater, car c'est lui le médecin par excellence. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Partagez cette émission massivement. Et puis, ayez l'habitude, il y aura la publicité, s'il vous plaît. Bon, si la publicité, on a un que Monsieur YouTube a pu revenir à bien beau, il y aura la publicité, s'il vous plaît, merci beaucoup. On vous dit bye bye et restez branchés sur Exemple TV. Bonne suite des programmes. Merci Fâché. Merci Valérie. Donc, bonsoir chez vous.
Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba rési baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous pouvez savoir confiance dans l'exemple de télévision, vous pouvez savoir confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oh, ils ont bêtise. Parce que bis qu'on a bêtise, exact. Beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, émission, il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors, bon s'abonner massivement. Yom to boya bêtise, yom to boya anti-valeur, yom to boya rabimbindo, yom to boya rabattitre à l'okuta, yom to boya bêtise. Alors, place à malonga s'abonner. Et ça, un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça, on a pour nabino. Papa, maman, yaya, neko, tata, moi aussi. Yom to rotalanga, yolinga barezi baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision, alors tu y Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya l'or ma belle amatoy, tu fongo le Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro y a chiffre T, zéro y a lettre. La surprise, y a kafou, y a kafou, y a kafou. Barezi base à ton money confiance au PC on a exemple de télévision. Y a on te yelbino Zéro Bêtise de télévision. Tout le monde a Zéro Bêtise de télévision. Alors tout ça les on pour na binorara. Le bien y a aussi les a place au bako mara s'abonner. So au côté na YouTube au bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on a place on rouge s'abonner au cliquer à wana au moins notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV ba maman ba maman Zéro Bêtise de télévision moi on a bino ba maman penaka na moi on a bino alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise de télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise de TV. Bah maman, bah maman, moi, on a bino yo barezi baza. Confiance sur vous pouvez un exemple de télévision, vous pouvez s'abonner à Zéro Bêtise de TV. Bon, théâtre, il y a kafou ou ezanga bêtise. Théâtre, papa, maman, bana borota la en famille. Émission, papa, maman, bana borota la en famille. Zéro Bêtise de TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise TV. Ah, chaîne à malamu. Ezanga bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. On a habité quoi. Et où tu vas pour un barezi baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto fan dans la banque. Classe. Toi on a bongo pe kabosh pe bongo eza. Zéro Bêtise TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Bon, abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise de télévision. Yo mouto un exemple de télévision. Il y a on a Zéro Bêtise de TV pour rater. Zéro Bêtise de TV. Exemple de TV, Zéro Bêtise de télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand on peut faire un salle arabno, salle à Kitoko, qu'on a besoin de théâtre, musique, gag, besoin de film, il y a solo, ils ont bêtise, mais monsieur, ils ont bêtise. La télé-réalité qui et puis na bombe lo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga. Ba maman rubrique nanga. Ba maman ope na bolinganga kwa. O bolinganga nga kwa nga. Na nga kwa ba rési baza. Exemple TV Boti Zéro Bêtise télévision. Alors, s'abonner au côté na YouTube Bêtise Zéro Bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner, au cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga, au finir na notification nyonso. Émission nyonso bandokota ba gago ba théâtre tout et bandokota kuna pour que bozala brancher nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi obota ni kombo Zéro Bêtise TV na ke mbangu siko s'abonner. Voilà, bonjour, bonsoir, Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino, partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barezi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barezi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barezi Baza.
fondation ya Barezi Baza eza wana pona ko aider pona ko sunga bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé au beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher au banda kotala biso vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que par exemple la télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades à Barezi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors numéro n'a pas affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, Tobando Tinda, père, chaussure, il y a ban, il y a âge, Nyon, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la mission ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema donc, nous tous a touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, nous tous côté la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK, Oisa produit un toto et non la cabatache. Sopiling kozana tema ko ya bien ya propre. Oisa produit ya kosela. Oyo eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit un toto. Donc ce que vous intéressé, au continuer de ce message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.